Nenge ya bagolo na bagoloise ba gladiateur en tout cas Ferré c'est notre musicien ceux qui penza au chelito yo kapia sont agréables qui sont agréables au sentir que papa Hervé azo pesa yo eloko yo lingi normalement il fallait qu'il bakende ba komi problème ezaka ke moi to samba isu na ba des fois zate zikomi maramka ya ba acte kasi yango na ba ke ba komi ma samba so za susute te mambo samba za susu ma le besoin ki 12 na Schengen kuna na kisasa 12 wana kutongi olobela ngote parce que toke déjà parce que 12 wana les entraîner topé ça bango ba lupemba topé ça bango ba lupemba bango moko nde ba vandi wana penza bazonga penza jiga bazonga pe ba bia Bon, il faut talaka faire à Kenya danser, so moko so mbale mais danser za sali le roman bo etambo le monde entier. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Tout salande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France, la télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment avec Yannick Wenge. Motatonda la Gibonzambe, Kimia, Omabota, Moabino, Botal Rabiso, partout dans le monde à travers émission Abisso, Vérité Plus Plus avec Yannick Wenge, Motatonda la Gibonzambe. Merci de la confiance, de la fidélité, Boza tellement. Et belé botal rabiso levé selé di bois le bourg Nzambe bakata ngote selé di bois le bourg Nzambe la pression bote pourquoi pas Firenze Lausanne et la rata Lausanne la pression bote maman Mimindu Marata Bundes et pourquoi pas Pape Swag l'artiste Naratia Londres la pression bote boza tellement belé botal rabiso à travers cette émission. Aujourd'hui j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Dalina la Zaïroise donc Mabobi la Dawa journaliste vivant ici à l'Afrique du Sud à Watonegapé ko sur la actualité oyo ezali kolega na mboka na biso mali bozota la biso la place comme s'abonner cliquer on cliquer on notification au sala biso malamu mingi po awande touara na la vérité. Dalina, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Yannick Wenge, bien. Bonjour Yannick Wenge, santé bien par la grâce de Dieu et tous allez na biso tala kaka. Moi ba boulot boulot banini hermo boye moi écran il faut diminuer moi boulot moi mingi pour les connaître voilà. Merci beaucoup tout le monde qui après concert dans un concert il y a Ferrego là et après concert tout le monde préparation un concert il y a Genève et ça la mingi tawa mais tout le monde de comme Charlie Prince bimsa lo mo bo Ferrego là fallait bima so kina magali so kinini comme makamad nana ketchup na ya bagolo bazongisi na micho ba wario ba tomboki pourquoi bo finga nana par rapport à Makamwana, par rapport à Charlie Prince, Azana nous, Ana Moutouna, Aigle Falongolé, non Pembe Naï. Ok. Charlie Prince, il faut non Balongolé, Penza Pembe Naï. Parce que hier, Aza censé, on les à la télévision, pour Namakambouya, il y a Aigle, il y a Fali Poupa. Ana Aza censé, était à Oya, qu'on dénigrer la femme de son président qui est Fali Poupa Aigle. Aigle azali ya mtumnene taka mtu abeta ya balina ba Macron yozo yo lo ba makambu ya madame son épouse donc azali quoi première dame na F victime na bango kuna donc la première dame na ketchup yo ye olo ya na actualité moboye oto olo bela mikolo makamka ya gorge misine mikolo ezaka gorge ba bikara mikolo o faire beta ke opéra ezana ngo opéra te mais taper opéra ezala ka musique linda de betamaki donc Charlie Prince déjà ponanga ba warrior ba batu mo boye ba zapper parce que quoi il y a l'actualité kasi de yango na Charlie Prince normalement ba gola mikolo to mo lo banka na tamo a poser Charlie Prince il faut balongola parce que na comprendre que Charlie Prince azarana aza soifé na fait rigola olinga fait rigola actualité ni mataka likolo pona minute penza actualité za fait rigola c'est Charlie Prince bata fali pardon
il peut faire rigoler l'actualité zaté zaté bazo lukande va faire bazo lukande actualité et problème actualité zaté na ndeni pose là on attangela non sommaire faire rigoler obeta le 15 juin na Genève na Adidas Arena na Genève oyo et si ka faire rigoler au se produire ceux qui to landi na ba maramignon surtout na ba chronique musicale union surtout Adidas il a fait rigoler à Genève ndezo betama mais entre ta fali pour pas aigle obeta le 6 juillet na Lyon. Les 13 ans à Bordeaux, les 6 juillet à Lyon, les 13 ans à Bordeaux et l'Obamate. Et Mike Kalamba il a obété sur les 26 mai à Zénith de Paris. Les 26 mai Mike Kalamba. Les 26 mai Mike Kalamba obété sur la Zénith de Paris. Actualité n'est léguée à Fali tu crois pas? Les 26 mai ça tout ça déjà à mettre. Bon normalement il fallait qu'il m'envoie joie et là non. Même en moi joint zaming d'actualité. Allez Charlie Presse a baki si soit vimbi si susu biso si soit vimbi si su bagolwa ke bagolwa bi le foza la kan actualité zelana na base Charlie Presse nga na base ya sineti a aussi ça fait aussi ça fait asi si faire été ye mo PR mo azongi giga déjà yo so moni azongi so ale kisu na bêtise na mona le kisu après ma azongi giga na moi journaliste mon père moi si autant ngola pe boyer pa Hervé a bien Hervé papa Hervé mo bien Hervé c'est nana kolinga mutoka Hervé mta salité mukuse Hervé linga bataba diamba bataba nini otalaki yango Hervé linga bataba diamba mais balexaki maman batalianat bamona maman Taliana vrai chéri bamona ki Silia aigle jaune aigle jaune vrai chéri atalati masque mi soit pamba bimara maman na chéri ka visa yango zolo ba zo déborder bon te ce qu'il fallait appeler ça visa pour na bongo aozwa. Répétez ça. Il fallait appeler sa visa parce que yo leki au fingi son frère Ferré. C'est que aozwa. Mais ça c'est comme là mon que on peut sa visa so ba fingeli o mutu mo songolo to pe pakala to a fingelo adversaire non musicalement a posé visa au PCG c'est bon ça va bien. Bon, et ça on a cadre PK ya promotion hein. Yo ka isi damsu mutu wana na nenga finga po mikolo pe na internet nde to lo ba bien boy. Na ebité en tout cas ba bo s'abonner, bo cliquer, bo aimer, ba j'aime ezala parce que to finga mutu te. Voilà. Siko internet mikolo comme isoro fingi. O matana ba view modern mutu ayo lo ba makambu ya o ezana sens. Vous comprenez comment otala maboye? Comment otala maboye parce que finga ki o lobi ba insanité o lobi o le télévision ezala éducateur à masse et comme ici comme détruire baby c'est comme il détruire ba makambo belé et ça penza ki toroté donc public o evandi na ndaku o eza na wifi o eza connecté na internet surtout que internet eza ka kinga pena ko tshana ka téléphone nga na lobby donc tout le monde est censé Hollanda ngai donc tant ba Hollanda wana mona pe ba j'aime au mona ba j'aime ozo mona ba commentaire ozo mona pe ba ozo sali bien. Comment se fait-il mutako le en télévision et puis bato pe ba le ka normalement pe ba gamete bato mitu ça bato mitu penze kola oleki mutoko netika Charlie Prince obimi pana osukoli opakoli na parfum oye sur un plateau de la télé pona roloba makambu ya madame ya boss na yo ya boss na yo par rapport ya adversaire ya boss na yo et ça en sens c'est une normalité et ça na sens Charlie Prince en tout cas ba warrior en tout cas bolongolai ayo kisi moi c'est président Sony et puis Charlie Prince azaka na kema ferré. Répétez ça. Charlie Prince penza zapenza na posa ferré. Azana posa penza ferré. Pour actualité affaire yo Charlie Prince o lobelango sundeni parce que aussi o longwa déjà. O lobelango ndeni parce que normalement yo na minute yo et marambo eza déjà ke karake vie akomo beta bale petit na biso pe aye Marcosi mama aime papa tu aimes papa. On ça la promotion. Voilà ni wanze mama Marcosi. Mikolo ikomi yango tso. Papa, mama, yeah. Papa Mikolo la ta kilote. C'est mais moi on va jouer. Te moi la longwe, moi la commune Mikolo oyemba, Mikolo vie a remplacer Mikolo. Ba kote na rebore ba bete carré sali bien te. Nina moka libanda boyero ba moni Marcosi ba apesi ne mutu bazana moto mapesi Marcosi. Marcosi azana starter yango na lobi ba warrior il fallait ki ba tombola na mama aime papa na il fallait ki ba bimisa ba bien te. Nata normal ah tika boko mona fali numéro 1 mona fali numéro 1 mona fali ngaleka na newspaper to aleka ka na télévision be poisani mona fali c'est quoi mona fali c'est l'enfant de Fali
Azabwana na c'est tout. Biloko mo kobeta balle o fallait abeti na fu mako esali bi muto passe. Fallait penza beti balle Alexis penza kaza pe muto ndembo. Pe muto ndembo na comprendre pe Marco 6 biloko azwa eza vie na e. Malgré abeti avec même pas la première division à ba junior, mais c'est que balle eza ba. Ache mako chobo. Ache makochobo te makonda fongola ne kama makolo pele kanango ezana ngoma kamolo kwa mtu babi c'était makufra ya fongola makolo ibali le kila fait chawa dans la musique yo musique par rapport à tout ça une musique kala tout ça ba wenge betona masala ba wenge ba quartier latin et lelo tout moment na musique comme il faut finga pour zo visa faut finga kaka oyo faut bimisa photo moi sine akala pour ba choka faut ba maloba moko boye yo so monongo ndeni musique wana ezaka yango kande na to bandila public oyo landa biso ne pesa biloko wana ba valeur eza public en tout cas te ba artiste ba ofinga pété so landeli bien ba artiste ba patona ba ofinga na kumba ba artiste te ba artiste bango mo ba ofinga te siko les gens o bato bazwa ko loba netinga na ko le kaboyena ye pona défendre tam sous par exemple la Pulga héritier Wata Cosa Nostra Motona Tembe siko pona kumisa héritier lelo est-ce qu'il faut na finga Fabregas pour Nicolas Zara chemin de la gloire générique et betamina nenga dega chemin de la gloire ça va c'est bon chemin de la gloire ça va c'est bon mais na ko finga ba villageois te bon musique ngo to ka ngo ndeni na kineza ndeni zarake OK l'équipe o sentir penza sika na penza na grâce na lembo ko sentir baba wana nyonso to ka batu nyonso tout ba obeta pe musique c'est que musique beta zara ndenge Robin za bisa ba générique na za robeta nde beta ma soute tilelo nde beta ma pété soutilelo parce que c'est un générique Robin normalement na place pe qui leader bon to ko ta kotaka partout on a livre na place à qui la place à qui leader Robin Azara pressé au Longwa na maison mère par rapport à vocalement quoi il a chanté Simba répété à Longwa Simba déjà te ba générique na am toi générique Robin opère ba générique na penje Simba c'est quoi beta souté siko miko yango na ngina ba mikolo ba générique o ya za beta na temps eza sous-souté mikolo comme to mina ba wesh papa yeme mama papa yeme papa Marco 6 makambo yo yeli bisa micro Ite akanda na nani na mikili na muzeki ndingu chau chacha Virginie Manganga na Virginie Manganga chau chacha donc mikolo ezaka ke baba okende te baba ekutu bakiti basuki na Espagne ya solo baba basuki na Espagne mais bakomoti na fauteuil jaune na comprend te Espagne yango pe migue pas comment na na pas migue déjà baleki bon bakali azapi bakali en France la France kasiko c'est que bazali na bakali c'est que bakali anga kitaki na Espagne po ata tu ba comme Espagne ya Schengen te ya nyokwa mi faolite akanda mukindingu ya ilu ba nyokwa mi te bazaki ma colonne na yoki ba mais ba filma giti na aéroport ne ba mata na avion 4 jours na nzela 4 jours te papa Hervé mo boya kinano ba nini ba image wana nanu alinga ki yango ti na bureau penza ya bagolo balinga na bango te parce que ba sa tapage na mututé parce que orchestre Mobimbe fallait ka ekende na pire esprit fallait orchestre Mobimbe kende ça stratégie ya faire rigolo exact stratégie ya faire rigolo bana mai bakitaki ba koma bien tara lité akanda za na avion seka sekaka azo seka kaka on a été kaloba mingi te aloba ki tene on répéter aloba été ezaki stratégie que normalement il fallait ki bakende ba komi problème ezaka ke moi to samba isu na ba des fois zate zikomi makamka ya ba acte kasi yango na ba ke ba commission ma samba so za susté te mambo samba za susu ma de besoin ki 12 na Schengen kuna na kisasa 12 wana ku tongi olobela ngote parce que toqué déjà parce que 12 wana les entraîner topé ça ba lupemba topé ça ba lupemba bango moko nde ba vandi wana penza bazonga penza jiga bazonga pe ba bia
Bon, il faut boré. T'as la affaire à Kena danser, ce moro se m'balé, mais danser à sali le roman, et tambo le monde entier. Et tambo le monde entier, mobimba, batali moi, on a un niveau à sala qui geste, non, il y a est. Bango, ba Kena, qui n'a pas dansé, il n'a pas journaliste, à 15, 25, combien? Bah, sali le monde, spectacle, il faut faire danser, Joanna, Jenny, oh, Abina, pas fallu à commenter, mais il va pas. Tu as commenté, ça concerne, ça concerne normalement ils ont temps normal ils ont un problème ce qui bat tout il y a fallu et que makambu ceux qui n'étaient pas si merci na muto ça n'a pas fait et soyez quelque part c'est que bon se sentir inférieur voilà parce que muto aura apprécié car eloko muninga ça tout le monde va zina bila ou na poto bandima bango tout le monde va chouchouna bina papa Kofi Chouchou n'a pas de danse, c'est pas Kofi. Il n'a pas Tata Adolphe. Malgré ça, l'orchestre n'a pas simbité. Mais Chouchou n'a pas de chorégraphie à Chouchou n'a pas de babina. Non, non, bah diamant, pèse la chorégraphie, n'a pas quartier la terre. N'a pas wenge musique à BCBG. On sentir que ceux qui m'ont dit c'est que akamte amabe et awa neti na eboye Yannick wenga osana émission na ye émission ya Yannick etalama ngai fona na commentaire na ba osa ba faux émission point. Donc, on a mis commission inférieure. On a mis commission inférieure. Les habillés. Ils ne sont pas journalistes. Il fallait déjà, de toutes les façons, fallait de nature, un peu ranquiné. Il fallait hasard ranquiné. Attendez, Zana Charlie Prespe, Azapena Moba Makamna, et Tina Nenga le Kaisuté. C'est Azana Moba Bamba Nonae, Bakati et quelque part. Bakati, non, Bakati, Bakati, débordé. Est-ce qu'on va combattre à Messien sous Sambo? On a Kalezaki Bongote au monde. Kassina Kalezaki Bongote. Na Kalezaki Bongote parce que Bazana va porter parole, le quoi Netiba. Sankara. Sankara Zaki Kofinga Kaka groupe ya ba musiciens Zofinga ba famille lokola Mosaka talaga nani porte-parole morazana sagesse na intelligence le roi Mosaka Mosaka soka ekolo ba mamba BCB jato linga jibe to linga OK Mosaka soka aoyela bino pe na intelligence sagesse union surtout ya wana pesi ya pe susu mwana nae OK moi na massage on a argument solide moi na wana ti vie mo pao apesa bon moi na c'est trop dur garçon ouais voilà notre frère parce que Mosaka aza yana biso parti ba yo kana pété na Mosaka et c'est son père wana eza utu mam na mangu famille wana papa na ye pour so otali sagesse na intelligence à Mosaka otali yango pa mwana na ye blana mavusi au moins appelle Mosaka copie conforme. OK. Blana yaka na pembe, a na sagesse à faire raisonner yo, au comprendre que par rapport eza bongote. Malgré ça ne porte-parole à quartier la tête. OK. Blana zali nae, azanae influenceur à koleka, aza musicien. À koleka, sali nae pe ba analyse nae, c'est normal, aza pe analyste. Tera blora na loi mtlora Blanchard Mosaka ça za finga bato. Siko yo obi prince Aleki a finga Nana Ketchup. Charlie Prince. Charlie Prince. Tu étais censé yakoya ko prononcer combo ya Nana sur le plateau. Nana sala la musique. Nana beta la guitare. Donc biloko nyonso tu wana ezana ngona ilo moti. Na mikolo tozaka na papa Hervé babi yembande. Concert ezaka mingité le 15 juin, le 15 juin na Genève. Vous avez concert au beta bien. Concert déjà plein coup de déjà parce que mikolo moni Adidas Arena Paris. Moni Adidas Arena Paris. Batu batigala plus de 2000 personnes libanda. Baleli. Make-up et zong ba mikolo ba na concert. Il faut que bazala na parce que bakenda oyoka mungongo. Bakenda mona dance kuna mikolo. Kuna zaire mo ba we shibana na sko bana na pesikoyo na bureau. Ba eba kite ndenge yako sala concert et la sur place c'est ça. Ta concert à faire ba teki ba bar teki
na libanda à Paris wana bato baosomba Adidas wana bataka basali iliko kasha sali shop libanda Adidas ba etekami et puis recette wana ba pesi sous merci sous na faire ba youtubeur bazana regret fort parce que concert on a producteur à Lila ba supprimer on a ba chaîne ba te créer ma chaîne ba problème na niveau ba chroniqueur surtout à Paris bazana kanda makasi ba chroniqueur à Paris mo tazana kanda la preuve ane que ezalaki Tracy Mbelenga yo na ocho yamba effacer ba image dans ta chaîne mais Tracy Mbelenga ocho yamba ba musique ndingu ya pour me dire ça ni comme ça mais quand même dans les cas na télévision a regretté par rapport il y a ba image on est ba supprimer en pas producteur c'est des choses baba mwanyo surtout ezalaka mamka ya solo au foot ba monnaie de singe ba sali ba promotion fait ba monnaie de singe par rapport à quoi ils ont tisiko on a sa promotion à faire est-ce que faire tinga na sa les promotions siko lelo siko lelo la presse bakali aleli libanga malgré promotion nyoso salaki faire rigolo abwaki Karim Okonzi abwaki Ramsès era abwaki batebele presse bakali aleli libanga na ngai te ba kotsake na likopa ya ba journaliste ba chroniqueur nyoso la ba journaliste nyoso mais ba Tracy Mbelenga bazo libanga na bango vous comprenez donc ezabilo mo boke eza teke ndenge na ye osala boye neti nga na oloba siko ya faire sensé ya récompenser ngati nga na oloba c'est l'actualité en tant que faire ye moko personne ya faire nga na lingara faire na ndenge ya bagolois na bagoloise ba gladiateur en tout cas faire c'est notre musicien oyo ceux qui penza au chelito yo ka personne agréable ou qui sont agréables sentir que papa Hervé azo pesa yo eloko yo lingi c'est ça message pour le concert il y a Genève. Déjà concert à Genève déjà batunyo surtout déjà bazana balokai musique ndingu lité ya kanda ya la telabino eloko wana la takana basango Marc Aouza zawana na guitare bato son babaki au son toka son penza bien te pour Marc Aouza te Marc Aouza zali musique ndingu azali ya ilusu pe walinga ya ilusu abinele tolo polele ya ilusu pe azali Virginie Manganga na bino pe mo peseli pe message pe azali donc tout le monde déjà basomba déjà ba bien na bango ezala sous lokola la fois passé te que bokomi libanda comme yo somba bien libanda te venez nombreux bosomba déjà ba bien ezali déjà bosomba bozwa déjà ba place na bino parce que ezala penza à guichet fermé concert on est à guichet fermé parce que papa Hervé la makambu ya minene. OK, merci beaucoup. Moi on va faire la fin. Message ezani na ba ndeko ba talibiso ba gaulois, ba talibiso partout dans le monde, ba to ba biso message européen ça va. Message ezaka moko surtout na ba gaulois nyo surtout en tout cas ba sepela déjà na prestation à papa Hervé na Adidas Arena à Paris parce que elobama ki mingi ke na Adidas Arena Arena obeta nini Abete la biso banze muneka ya kalat papa Hervé a sali penza Adidas Arena ezalaki karana le royaume Kunga papa devait faire abete biso royaume Kunga batu tout ba sentir pour ça ki ka mloka ka bomoni toloba nini seke album wana dynastie et Simbate voilà dynastie Simbate donc tous les Gaulois en tout cas bozala kara vraiment branché bozala kara ndenge bosala ki yango kara ndenge to sala ki yango ezala na TikTok ezala partout en tout cas tous les Gaulois azala censé ya rozala na ka pona support actualité na biso ezaka papa Hervé to chrétien ba tuté poto pesa bango makambu mikolo ezaka papa Hervé babi mwambu ya lali Fivette mayamba na pesi mbote libanga no na mwambu yebima kitoko makasi les Ketchupanda en tout cas ba gros bisous na bino tout na pesi salutation na Lorenzi babi Lorenzi moko mokonzi dalina la zaiko apesi mbote Lorenzi na Londres Lorenzi na Londres vraiment na Londres na pesi ba salutation na Fabrice Guitan vous balobi parking ya Badjogo le véritable Gaulois les tontons de disques de partout na pesi ba salutation na Didier Chombo Petit Jésus yepe le véritable Gaulois na pesi ba salutation na Tourson de Holo le président de Gaulois na ya Djoubek BBC ya Jean Thomas Kassa l'Afrique de Ferregola ba salutation na yo ingénieur Stani Ochudi au mona qui concert au CPLA qui na CPLA ka ndenge semaine na mobimbo beta ba Adida Kese pona papa Hervé en tout cas ingénieur Stani Ochudi motema ya Sylvie Ochudi na pesi yo ba salutation na yo yangwana toujours sur qu'une France
télévision. Restez branchés, scotchés, toza together, tozo continuer en actualité. Bo les mbabi sauter, bo s'abonner massivement. Yannick Wenge, merci. Merci beaucoup. Na pesi ba salutation na la Pyrolex, Pyrolex na Katia Jamestown, les véritables Gaulois, balobi na Katia Jamestown, balobi Guy Mangovo, balobi mobile ya Mukusa zara fier et makasi pas zara propre, balobi Guy Mangovo, ba salutation na yango wana. Merci, on se revoit juste à la prochaine. Je vous laisse avec Yannick Wenge. Bye. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Dalina. Ma Bobi la dawa ici en Afrique du Sud. Et ma liboso ta l'émission là c'est pas comme s'abonner, cliquer. Bobo ça nous partager tes bagoulois. Bobo ça nous partager l'émission en tout cas ça la mala mon. Merci la confiance et fidélité vous avez tellement ébélé. C'est que Kimia et Ingela au mabota moi. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Hôtel la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minti. Salande makam. Abonnez massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas